Bonsoir, bonjour, tongo elamu, poko elamu. Na lobi na place nyoto bokolanda ngai, na pesi bino mbote na kombo na Yesu Kristo Masia. Ba o ba ebi Yesu Kristo Masia, te na ba o ba ebi bango. Na pesi mbote na mokili mobimba, place moko na moka kozwa occasion ya kotala video oyo. Nga nazali simple mutu nde na lobaka na ba video, nazali pasteur te, nazali simple mutu mama bana, mama ya bana. Naza kaka le simple messager ya Nzambe, Nzambe azosala ngai ngolu na ye kolakisa biso o ebombani pona ko alerte biso. Lelo na ye kosala so video, ifalaki pa na sala video, ifalaki na sala ndenge nini video, ifalaki na sala lelo, ifalaki na lobela ndenge nini Yesu Kristo Masia abanda ya kovisite ngale na yaki mwana mokie ti koyeba koyoka mongongo ya Nzambe tini na koy mama mobimba na mkwale nde na oloba na bino boyo. Lelo ezo sala nga mwa pasi makasi nazolinga ko continuer na sala video oyo parce que ezali urgent. Soki na lobi yango te ezala pasi po nazolala sote mikolo ofuna loba makambo oyo. Lelo na ye kolobela a propos ya ba faux pasteur. Ba faux pasteur bazali ko tonda na kati na monde entier mobimba. Mais o Nzamba la kisinga ezali ba pasteur mi balé na mboka na Londres, awa na UK. Ngai na vandi précisément na mboka na Manchester pesa ka na kati na UK. Mais Nzamba la kisinga deux pasteurs bazali na mboka na Londres. Bato bazali ko kanisa ke no bazali basali na Nzambe, mais na réalité bali basali na Nzambe te. Bazo utiliser kaka le même Bible oyo biso nyoto to utilisaka. Message yango ezali ndenge ni na ye ko alerte, na ye ko beta trompette ba na Nzambe bolamuka. Bozala ba fanatique ya bato te. Bozala fanatique parce que ne bo uta na province moko te parce que aza mutu mboka na bino. Parce que na kati na église na ye basungaka bino o mutu ngo apesaka ba don ebelo asalisaka bino. Nyonso twana ezali kaka azopakola azosuka na libanda me na kati na ye mutu moko ta yebi. Lokola Nzambe na lola wakela likolo na se ayebi mitema na biso, ayebi bomoto na biso malamu. Yango Nzambe wana aye ko alerte biso. Na ye ko beta trompette. Ndenge Bible ezoloba na biso na Ezekiel 33. Kotanga Ezekiel nyoso tu bana Nzambe oko comprendre makambo nini nga nazoloba. Na ye ko beta trompette na o Nzambe alakisaki ngai. Ndenge ni Nzambe alakisaki ngai makambo oyo. Mabomba mi oyo ya minene o bato bazali kokanisa ke no bato wana ba pasteur wana bazali basali na Nzambe, me na réalité bazali baza basali na Nzambe te. Nzambe asa bwaka bango kala. Nzambe asa atika bango. Nango pona koloba boy ndenge nini makambo yango bandaki. Nzambe azali na ndenge na yasolaka na mutu moko na moko. Totala pe na kati na Bible ndenge Nzambe asolaki na bato à travers bandoto, asolaki na bato à travers ba vision oyo ezali ozana moyo ezomona film ezole kalibosa misu na yo. Ndoto biso to bengi ndoto na anglais bazali ko benga ngo dream. Na français bazali ko benga ngo songe. Nyonso tu o Nzamba asolaki na ngai dekanaki na kati na bandoto, bien na kati na ba dream, bien na kati na ba songe. Makambo ona zolobela bino pasteur o bazali deux pasteurs, moko ya Nigérien, pasteur munene et moko ya biso ya ba Congolais. Azali moitié Congolais, azali moitié Angolais ndenge moko o alobaki. Na kobanda na pasteur o azali moitié Congolais, moitié Angolais. Na koloba basini nyonso tu pona kosunga bana Nzambe boyeba nani wana omutu wana asali. Na kobanga muta mukilite nazoloba part du Seigneur. Na kobanga Nzambe abomaka nzoto pe Nzambe abomaka esprit. Makambo na bombi yango kala. À chaque fois nazolala na butin nazali kolota place moko place mo Nzambe alobelaka nga na mwa bandenge ebele. Akokolobela nga na voix na koyoka, akolobela ngai na nzela na bandoto be na koyoka Saint-Esprit azoloba na ngai bonde bozoyoka ngai. Mais pasteur oyo nyonso to elekaki na kati na bandoto. Nazali kolota ndoto moko zo se répéter nazo tuna Nzambe problème ndoto ngo zo répéter. Bande ko nanga bon négligera bandoto te ndoto ezali ndeni Nzamba linko sola na yo mwana na ye. Nzamba linko lakisa oyo bombama. Nazo lota ndoto na lekara place moko on dirait pembe na mai na mboka na biso kuna na DRC Congo. Nazali koleka siko mokonsu nazoleka na nzela. À chaque fois Nzamba lakisa nga biloko ko répéter trois les comme à la troisième fois
akoya ko révéler ngai eloko moko bombam na kati na place wana. Nazoleka mokonsusu na ye komona na place wana komi 3e fois na ndoto wana. Namoni tata pasteur wana avandi pembeni na bakiti ya bato mboka alali penza bo avandi pembeni. Pembeni eza lokwa toilette. Ngabi mais tata pasteur alekanaka na télévision. Ye pasteur yango pona pesa bino basini bokoyeba ndenge nini. Aza pasteur moko ya munene abandaka malamu abandaka na Nzambe mais lelo Nzambe asi atika ye. Pasteur yango abandaka koyemba liboso ati koyemba babandaka koleka na basérie wana Wonderful TV wana ya congolais angolais moitié congolais moitié angolais ndenge moko asala déclaration basérie moko bope bapesaka basenoma ki e kombo sikoyo batika akoma na chaîne na ye moko ya munene chaîne na ye moko ya télévision et ba congolais nyonso tout ya ba pasteur ba prophète batu nyonso tout bapesaka loba na Nzambe balekanaka na télévision na ye avandi na mboka na Londres. Azali pe na mwana na ya mobali akomi koteya. Azali pe na mwana ya mwasi azali koyemba pe azali koteya. Wana azali kolakisa bino clairement po boyeba nani onga nazali kolobela. Bino bozo kanisa keno azali mutu na Nzambe, mais Nzambe asatika ye. Na loti bongo na moni avandi pembeni ya toilette. Ba toilette ne biso ba système neti ya mboka wana. Batu baibi na Afrique, batu bavanda na mboka bokoyeba ma toilette ndeza la libanda, nde batu bakota. Ngabi mais mutu azali pasteur ndeni avandi na place ya mulili. Place yango yaki mulili. Ba moko Natali. Na bino nakota na place wana ya toilette wana. Nakota toilette eza libulu moko ya mulayi mulili na kati. Mais basali wakande bakandi ba matiti be porte soki mutakoti okanisa toilette ya vandi pembeni ya toilette pembeni ya toilette yango na bakiti ya mboka baletaka mikongo bakiti basala na baposa banyama. Avandi azalaki na mwasi moko mais mwasi yango na yebite so ezalaki nani. Mais ezalaki mwasi na ete po na yebi pe longa mwasi na ye très bien. Bakotaka ba veiller chaque vendredi chaque samedi na église wana. Kombo ya chaîne ya télévision na ye ezali mafuta moko oyo ekomama na Bible. Na kanisa bozo na nanga très bien. Kombo ya télévision na ye ezali kombo ya mafuta moko ekomama na Bible. Nzamba salaka ba solution ya biloko bele pona kosala mafuta wana. Pona soki mutu azali kobela basambele bapakole mafuta wana basambela mutu akozwa guérison. Wana kanisa na pesi bino clé moko ya makasi ya clair boka mwate parce que makambo Nzambe basakanaka nango te. Soko zo batama na se ya Bible. Soko zo kosa uzali kokosa Nzambe uzali kokosa bana Nzambe na tsenga Bible Nzambe otyo mutakala. Nzambe akotyo mutakala liboso ya batu. Na ya pona ko dénoncer bino ba pasteur ya lokuta obozo mema batu na enfer. Ba pasteur o bino bozo te ya batu biloko ya mokili bozo te ya batu vérité ya Nzambe te bozo te ya batu enlèvement te na kati na église na te ya batu enlèvement te o te ya batu kotika masumu te botika yango. Pasteur wana ate ya batu profondeur ya Saint-Esprit te mate ya te ya na kibomoto Saint-Esprit za kati na ete Saint-Esprit aloba kati na ete. Pasteur wana ate ya bino Yesu Kristo ya solo te. Ateka bino Yesu Kristo alokuta ya magie bar Jésus. Botala ngo ezali na acte 6. Soki na bosani te bandeko na ngai. Pasteur wana azali kote ya batu biloko ya mokili. Alobelaka batu pona enlèvement te. Alobelaka batu pona kotika masumu te azali ko banga église yotika la mutakala aoza sumbongo otiana libumu na ete. Les enfants de Dieu bolamuka batu na Londres botelema bolamuka. Appel o epesa meli biro batu na Londres. Pona pasteur o aliboso na zo bezali deux pasteurs na kolobela pasteur o alobaki azali congolais moitié angolais. Entre parenthèses na kangi ileki wani bandaki na 2010 makambo bandi na a chaque année nazo mona mutu wana pasteur wana 2010 11 12 13 14 tina 2017 toujours nazo mona ye yango na bite funa lobela nango na changer message on a partagé na bino lelo yango na bino funa lobela na lobela pona ba pasteur ba faux pasteur et loko zo pesa nga sukanda bazo utiliser maloba o ya saint mais bazali ba santu te
bazo utiliser liloba oyo tata nzambe akela likolo na se me bango bazali basantu te loko zopesa ngai kanda na kati na molimo pe na kati na mutema eleki wana na ye kolala lisusu na bandi kolata su place moko siko a chaque fois na mona bandoto bongo landa 1 2 3 c'est comme na troisième fois révélation faut la kisama e ko la kisama nazoleka na place wana ezalaki mariage siko na mariage wana bapesa ki batinyo to be invitation ngai pe na koti batuni nga batemisi mutu moko na porte eza ba porte mibale porte moko za lopango normal porte moko bat bavandi ana UK na bande comme ça ba koyeba UK te ezali na Angleterre biso to vandi na Angleterre siko na ba porte neti bakota na ba cimetière porte moko za kelo bakota na ba cimetière porte moko ekangama ba porte moko awa neti bat bazoko ya ba ezalaki fête porte moko kote neti ba porte ekota na ba cimetière bat neti ba vandi na Angleterre na UK ba binde ba porte ya lopanga ba cimetière na UK zalaka et porte mususu ezala ekuna siko mariage ye na moni alati bien asimbu mwasi moko bezali mwasi na ete pour mwasi na epe na yebi bazo kota siko ngapi na ina kota des portes bazo tuna ngayo zana ndoza te bata famille ko kota kuna te bazo pekisa ngana kota kote ba invité bazo kota ba ebisinga soko za muta famille fo kota na porte place ye pasteur na manda kota ngabi te ngala za muta famille na bino te nazali invité yo to za muta invité kota koto bande ko ngeza pasi pe mawa mingi bato bavana na kati na église na bazana miso akukufa bakangi bango na esprit pe na molimo na bango pe na ba âme na bango miso za akukanga bande ko siko kote na koti net na porte wana ezaki ya cimetière mais na kati nango kuna na mona ki cimetière te ezaki place moko munene siko mulili na mulili wana muto ande na banda oloba bato wana bakangi bango basinga zaki cercle moko munene cercle pena mune bato bavandi na mabele batorche ni kana bakale so bakangi bango ezalaki na basi na mibali sikoyo bazoloba na ngana monoko te bazotala ngaka na misu me nazokoka kosola na bango na esprit tandenge biso tozali awa tozomona pasi bakangi biso neti muta kobimisa biso na place oyo azali te do bazaki na droit moko te ata kofungula monoko akoloba nga sikoyo na moni siko na lingi siko na se mouvementer na telema na bima ba mo moto na moninga ko mona garde wana moninga asiliki mbala moko bake ko benga ye pasteur ya mukolo église ndenge ni bokoti bani ko ganga ko silika ndenge ni bokoti ndenge ni bokoti na ndenge pe na bimaki na bimi na ndoto wana ko lekana makambo na bisa bine banda na 2010 2011 12 13 14 na 15 na komakango nyoto eza na kati awa eza te ke pona bosanité pona ba date na komaka pona eba ba date mais makambo nyoso tu ekangama na kati na esprit na ngana mutu na ngai nzambe soka la kisio eloko nzambe soka peso message eza te ka okoma na papier ya te ko koma na livre non ekotika la libela ti mukolo nzamba ko benga eza neti mémoire moko akoti na kati eloko mo na kati na ngai donc etika li libela na soki nazo koma na kati na awa na bible ezali ka pona koyeba ba date yango na koma mais makamno to eza na kati ya mutu na ngai bande ko na ngai ko sila na timu konsusu na yekolota pasteur yango lisusu tozaki na place moko ya église moko munene ngasi ko ondire to swani na kati na pasteur mususu na telemi na bimi na ke ko bima na bimi na ke na bandi kote ya bato loba na nzambe yesu ko azo presser bima to kende bima kote ya bango te ngalo bite funa sala eloko oyo nazana ngo ya osala na moni tata mo avanda na sanzete na ke na prier pona ye yesu ko ye pasteur yango wana na lo bandenge nini akomi siko ko memela ngai sac na ngai tokende eye koleka na ngai nazo lamuka nazo ebisaka mobile na ngai nazo koma peno tumba date ba mwa makambo nyonso tu menga mutu avana na Londres nga navanja na mboka na Manchester naza pe na nga mutu église na ete likamri ninga na mutu oyo ezoleka na après ça mokolo mususu na ekola na bandi kolota susu ndoto ngo mingi moko mususu bande ko na ngai na ekoleta isu pasteur ango wana ndiye na banda oloba mba moko na ndoto na mususu na ekolota tokutene na nzela siko na nzela mba moko mona kaka ya moninga ye pasteur wana bitumba nanga na ndenga mukete
to bundi pene me makita mula po sana mona boy camarade na ye ko pesa au secours camarade na yo na ba série moko pasteur moko na mboka na Manchester sirnoma ke kombo moni soki to lambi biloko maiza na kata biloko na otanga na lingo otanga bakombo na bango te menazo pesa bino ba clé bouclé po boy ba banani yango bazali après ça ona yende pa na beta ke malamu susu o babenga ki wana ya komba biloko olia otom mayonnaise na kata biloko olia na bete penda ke ya kwe ba moko ye tata pasteur wana oyo aza na chaîne ya télévision ezali mafuta o bakoma na kati na bible pona opakola batu babikaka siko mbala moko tozo bunda bitumbe ye makasi bandeko na ngai voix ewuti voix na likolezo ganga azali ya ngai te azali mutu na ngai te ko ganga voix wana ganga ki na yoki bongo mbala moko makasi na nzoto na ngai se multiplier sus makasi na beta lokola mwana moke ko beta na beti wana pe esili bandeko na ngai o ezali pena ba révélation bino ba msusu boko yoka ngo boko sepela ba msusu pe bele bako sepela te bako kota ba doute mais nzambe na lola za na bomoyi soki okendaka na église ya tata wana kota ba prière nzamba la kiselo nzambe la kisanga pasteur oyo mwana mwasi alobi na YouTube la kisanga pasteur nanga soki azali malamu te ba pasteur mususu ya solo baza na kati na Londres bazo sala nzambe na vérité nzambe pasi ala kisi bango ba message o parce que nzambe alobela ka mutu moko te na kanisa nzambe asala kisi bato ebele na UK tata wana azali mutu na nzambe te mais bazali ko banga koloba parce que balekanaka na chaîne télévision na epona ko prêcher liloba na nzambe basali ya nzambe ya solo nazo répéter nzambe sa pesa bango le même message o parce que naza convaincu nzambe alobaka na mutu moko te likambo aloba na batu nyoto po message eske na kokokisama ba pasteur ya solo baza na Londres pe basi bazwa ba message oyo nzambe a révéla bango pe pona tata o ya télévision parce bango balekana mais moi baloba ezate parce que ceux qui balobi akotika bango sute baleka na chaîne télévision po ba prêcher lo bananzani bino ba pasteur a lokuta bino ba prophète a lokuta bino ba évangéliste a lokuta bino ba docteur a lokuta botika nazo senga na bino bo se repentir les faux pasteurs ba ono to bazana kati na bilanga na nzambe bazali ya nzambe te bo benga matin na nkolo Yesu Masia bozana Saint Esprit te bozana puissance ya nzambe kati na bino te nzamba benga bino te bozo ko prêcher liloba ya nzambe na lokuta po bo mema bana ya nzambe na perdiction po mema bana na nzambe na lifelo botika yango nzambe ba ko banda ko longola moko na bino na mboka na Londres ata bozali pe na 4 ko ya monde entier boy ba caméra ya nzambe za partout ezo filmer bino nzamba banda ko bimisa moko na moko libanda po bana nzambe ba yeba bino na ko senga na bino ba pasteur a lokuta basakoli a lokuta ba évêque a lokuta ba bishop a lokuta ba prophète a lokuta ba apôtre a lokuta bo se repentir Jésus-Christ revient bientôt bana nzambe bo mituna banganga kisi nyoto bakenda wapi ba ye ko batama na sima na Bible po bazwa mbongo bayibaka ba mbongo na bino bazotea bino te kotika ekobo lokuta ko fingana na kati na ba etonga na bino bazotea bino kaka biloko na mokili bazani inspiration moko te ya nzambe na lola loboko na nzambe si abandona bango bandakala loboko na nzambe se tika bango bandakala puissance na nzambe se bima kati na mabana bana nzambe bolamka na loba na munoko nini po boyoka bino moko bokota ba prière botu na nzambe na lola nzambe alobaka soki pasteur na bino ngo ayebisa bino te ke nzambe alobaka nazo yebisa bino nzambe alobaka bokota ba prière bo poser nzambe question nzambe tata nzambe na lola Saint Esprit nkolo Yesu lobela biso bimela nzambe Yesu Masia azo visiter batuti lelo Yesu Masia bimela nga na chambre na nga na ndako na nga yebisa ke pasteur wana mwana mosa nzoloba aza pasteur ya solo taza mutu lokuta pasteur na kala mingi tazo kwea nzamba bando kwesa moko na moko bazoko ko saboter kombo na nzambe bazo saboter liloba na nzambe bosimbi bakisi po botea liloba na nzambe bobatami na sima bana na nzambe mituna banganga bakenda wapi banganga lelo o bakoma ba prophète bakoma ba bishop bakoma ba pasteur le faux je parle aux faux pasteurs aux faux sakoli wana natiki oya congolais moitié angolais na suki na yewana nazo senga na o pasteur moitié angolais pasteur a lokuta moitié angolais moitié congolais
Répands-toi, Jésus-Christ revient bientôt. Répands-toi, Jésus-Christ revient bientôt. Natindaka message pa ya mwana na ya mobile opate na chaîne na bangwa télévision. A répondanga ete na benga na sona na tinde makamno to sabino na komela ke na message na tinde li mwana ya mobile amukola te yaka. Mwana mobile wana azolo ba na télévision botinda ba message ba makamno to bana bolo na komi atikala ko répondre ngate me nzambe na lola yebi. Nzambe na lola za témoin. Bino to boza koleka na ba télévision na ba chaîne na monde entier pona ko détruire ba ami ya bana nzambe pona bo dépeupler ka ya nzambe bo mema bat na lifelo nzamba ko bimisa bino na mutakala bana na ye nzambe pazo telemisa biso batu pamba poto pesa message bana na nzambe balamuka Saint-Esprit azo sala Saint-Esprit azali ko sala pazo bimisa makambo oyo bombama pona ko bimisa ngo pona ko lakisa misala mabe ya ba pasteur o bazo benga ba pasteur me baza ba sali na nzambe te voix e uchi ta likolo bisinga azali ya ngai te azali mwana na ngai te nzamba sa tika yo mutu ya télévision bazo te ya bana na nzambe tile lo bozo melisa bango ba biberon botelisa bote ya bana na nzambe maloba oya solide eko kotsa bango na lola bana nzambe bokola bino moko pe bobanda kotanga liloba na nzambe bino moko nzamba azaka te pona pasteur aza na mutu nyoso misenzela tika mabe okomona nzamba o visiter yo bozela kate boke na dimanche na etonga non bino moko bozo responsabilité na bino kokota na lola eza likambo na kopi te pona yebana songolo botika kozala ba fanatique ya bato botika bana nzambe nazo benda be bino matoi biso ba chrétien non chrétien botika kozala ba fanatique ya mutu botika bokokot bozoke na lifelo parce que boza ba fanatique ya bato bozoke na bazo mema bino bakangi bino lokwa ba mibi basinga na kingo moye bo pe mezate parce que bosiko ba fanatique ya bato botika kozala ba hypocrite na koti siko na pasteur oya mibale pasteur ya Nigérien yepeka na kati na bandoto nazileka na place na lota place wana mingi e comme consuna yo ko lota place wana ya ye ezalaki na mwani na neni yango awa botala bien pe couleur nango na komi nazwaki pe tina biki pona koma na couleur nango ko balataka couleur à vert blanc na kati na église na bango bapesa bango ba mouchoir à vert pasteur moko a Nigeria na Londres azape na église mususu na mboka na Manchester na nzela open show pasteur moko a Nigeria o mutu na nzambe mitakala na bino ebima libanda mabe na bino ebima libanda bato na ba congolais pe bakenda na église ya pasteur Nigeria wana soki boyoka ngo bobima na kati na etonga wana za mutu na nzambe te tipe na komaki balataka vert blanc soki asambela atournaka na mabele babengaka ye dadi atournaka na mabele mona pe azana ba garde de corps ba ange bato babatelaka mutu abatelaka moninga ne mutu te ozosala mosala kimpunda ndeni yo na kati église olobi ozali mosala na nzambe tina kati église na ba garde de corps pembeni babatelaka babateloni soki ye pasteur na bango wana atourner na se bango bafukami bazolanda bo ba hypocrite nzamba ko telemisa bato ebele po balobela par na ye balobela mabe na bino ba pasteur o bosimbaki bakisi nzamba satika bino kala pona komema pona ko détruire bana na nzambe bolinte bana nzambe baki na lalo mais nzambe azali ko révéler misana bino mabe azo bimisa ngo libanda bo luka siko place bo kima nazo senga na bino bozonga na makola nzambe wana zana mawalingi pe bino parce que mutakela bino ezala boki ko simba bakisi bo pesi mu Kongo mazatata moko abolingo alingi bino ezo sala ngapi na pasi ngape bona lingi bino botika misana bino mabe ezala esengo munene na mboka na lola kuna mesa munene si etandami enlèvement ezali koya Yesu Kristo azazela na ba porte na biso bana nzambe de na bandaulo bapona deuxième pasteur oyo pasteur wana na église na ye balataka vert pembe bapesa bato ba mouchoir moko ya vert babengaka ye dadi soki azosambela atournaka na se
boyebi na nazoloba pe aza na bagarde mona bafukami azolandalanda ye ye sikoyo paster ezalaki le 8/8/2015 na lota bandoto na pemba lebela po esa 3e fois nango na yo mona révélation oyo nakomi na place wana azolekana bamoko esprit ezobisanga na kota na koti ezalaki saint esprit nayoki pa voir saint esprit ezoloba kota kuna na kati na koti kokota na koti nyoto wana ezoleka na kati na ndoto kokota na koti kuna na kati bamoko namoni ye azopreche kopreche anga azopreche nini apesi bandimi na ye mukongo ye azotala na liboso azopreche apesi bandimi na ye mukongo ye azotala na liboso siko esprit ezoloba na ngai kota kuna na kati kende koyebisa bato wana verite nani mutu wana azali nazoloka pena voix nde boyokanga na oloba kota kuna na kati yebisa bato wana verite nani mutu wana o azali mutu yango azalaki nani ye paster wana ya lokuta fo paster alobi tala ye malamu donc namonaki na bilamba te azalaki bolumbu bato bayebi bolumbu te ezali lingala mwa makasi ezalaki mutakala sikoyo na loketo na ye awa azalaki na singa moko bona kati na loketo sikoyo espèce ezoloba na ngai yebisa bato wana verite nani mutu azali mbala moko kale na fungoli monoko a tourner bamoni nga na kati azokama ndeni nga na kota kuna na kati na bandi koganga azali ya nzambe te bobima azali mutu mabe lekaka na bandi koganga bandi mbangu kota kuna na liboso aya bandi kobunda na ngai bande koleka même pas 5 minutes bitumba to bunda bitumba munene mba moko se transformer na nyama o ya zamba benga na nini mbwa ya zamba esprit moko donc ezali corps esprit moko mabe bato bamonaka besprit ndenge nzambe azolakisa okoyeba ngo ezali ndenge nini namonaki na forme wana ya mbwa akomi sikoyo kana makasi azotake ngai to bunda na ye bitumba pe natikala kobeta ye mbala moko akimi abimi na kati netonga na ye oyo ebengamaki eglise na ye abimi ake sikoyo eloko ni elekana ya kuna na nsima nga mpe sikoyo na telemi bandimi nyonso tu balandi ngai bayepa na ngai yango nde na banda oloba bandeko na ngai oyo elekana na kati na place wana me na kosenga na bino moko bato bokenda na baeglise wana botuna nzambe question bopose question parce que nzambe alobaka aza na bandenge ebele akokoloba na yo akokolakisa o vision na moi bovandi okoti priere lakisa mpe vision na moi ozomona makambo noto na miso na akokoloba no na mongongo na moko oyoka voix na ye moko azoyebisa oke no mwana ngeza boezabo makambo noto akolakisa mpe na ndoto ubie saint esprit moko ye moko akoloba na yo voix na yo koyoka ngo ana kati zoyo oyoka voix ya saint esprit loko ozoyoka voix na ngabo aoyebisa bana nzambe bolamuka na temile lelo lokola oyo elobi na biso na kati na bible Ezekiel na ye ko alerte bino bolamuka bobima na ba place wana nzamba satika bato na bandakala ngana bango to ana relation moko te ngana vai na Manchester bango bavana na Londres kuna nazana kondima pe bato bele na Londres kuna nzamba sala kisa bango bazali ko banga koloba po balekana kana chaîne ya télévision na ye siko bato église wana oya vert blanc batuni anga so ba okende wapi ngana epseki bango réponse moko siko na kosenga na bino bokota ba prière pe ba mbiro ba zero boza na Londres so boza na ba camarade ba Nigeria ba zero mso ba kena église ya vert blanc bo passer bango message oyo ba ama nzambe ezali ko ezaya ko kanga mizaya ko kufu baza na prison bakangi bango lokwa ba miyibi baza na prison bazo mona te pena kosenga na bino ba faux pasteur ono to ebika zali faux musali ya nzambe bo se repentir pardon na kombo na Yesu Masia nzambe alingi bino mingi bo bwaka bakisi biloko bo simbaki bozo saluer liloba na nzambe bozo utiliser bakisi pona ko prêcher liloba na nzambe mais boza na bino na puissance moko te ya molio mo santo saint esprit loba na kati na bino te matea bino boteaka bato botala ngo na ba video bato mususu ali bozi ba bandi ko prêcher mais ali o nzamba apesa bino te bana nzambe bo poser tata na bino alingi bino mingi alingi te bokufa pona manque ya connaissance yango eyeli bino
bobima na ba place wana bokota ba prière batu na tembe bazanga ate na musena moi bokota ba prière botu na nzambe nzambe wana lobaka tika masumu tika mabe kotonga kofinga koyinana kiekobo lokuta ba hypocrite botika ngo bobando yoka nzambe na bino bobando yoka tata na bino zolo ba nzamba akela likolo na se nzamba akela yo ndenge lolenge yo zali nzamba apesa ko pema na bomo yango nzambe nga nazolo ba nayo nzambe na Biblia o atikela biso maloba oyo nzambe anatile lo azoloba le 25 avril 2017 nzambe anatile lo azo boluka na vérité na pesi bino merci mingi eza pene mawa nazo senga kaka repentance na bana nzambe nyoso to se repentir bandimi na basakoli na babatei to se repentir biso nyoso Yesu Masia azali koya Yesu Masia azali koya Yesu Masia azali koya nazo beta trompette se repentir bo se repentir biso nyoso to se repentir biso nyoso to se repentir Yesu Masia azali kozonga na ite so nalo bana munoko ni Jesus Christ is coming. Seigneur Jésus revient bientôt. Jesus Cristo está a vir. Deixa de fofocar. Botika mabe. Bino ba faux pasteur bo se repentir nzamba lingi bino mingi posoka linga bino talinga ko lakisa makambo te bino bozo kansaka ke non bozali ko kena nzela malamu me mo sutuka mukolo bo kufi bo kena lifelo alingi bino mingi yango alakisi makambo oyo bo changer direction na bino ya encore du temps aboya kane mutute bwaka bakisi na mutu apesa ki bwaka ngona mai sambela luka musambela na nzambe na ya solo o sambela koyoka soni te tika bible banda ko vana bape mutu musuta te ayo ba bino ba fo bo vana na baba bo luka bato bate ya solo o nzamba tinzi kuna na mboka na Londres bate ya bino koyoka soni to ko pe d'église likamuna molimo za likamuna soni to poko kufa le kufa di wa soni membo okena lifelo tande bino bokangi bana batu na ba ama batu ya nzambe tata na banga moni ke noti funa sere na révéler likambo oyo parce que mutu moko fo aloba yango alakisa ke ngonga nazana kondima pa alakisa ke ngo batu belé bino ba faux pasteur bo se repentir Jésus Christ revient bientôt. Ce Dieu là vous aime beaucoup. Il a été crucifié sur la croix pour vous sauver. Il vous aime beaucoup. Soko ye barate alingi yo mingi. Yene mtapesa la puissance. Na kansa na suki hapo na mkona lelo nzamba pambola bino. Bana nzambe totanga kalilo bana nzambe. Bo ko apprendre, bo ko kola bo ko ma mature, bo tika ko mela miliki ezali, bo vandi bato msu bazote ya kabino ba ote ya bino. Non. Bino boko bozo la responsabilité. Bo banda ko lia biloko ya makasi. Bo ko ma mature, bo banda ko lia kwanga, banda ko buka mkua. Bo tanga na bo banda ko tanga nyoso tu ne bande, bo pona kate, bo banda ko tanga ne bande. Kote makambangwe banda. Boko ta l'Ancien Testament, boko ta la Nouveau Testament, côté ni molimo musanta omema ofungolo tanga, otangi, nyoto akali loba yankolo, ya loba tata nzambe. Atike libiso yango comme isuko ya koloba na biso na bandoto. Parce que toza ba négligence pona kotanga loba na nzambe, toza ba très négligent pona kotanga loba na nzambe. To tele mabiso moko. Totika komela biberon, lokwa ba bébé non. To koma mature na ba esprit na biso nzamba ko lakisa bino bisusi ya mingi. Soki okoli okomeli na molimo nzamba ko lakisa bino belé susu ya kolekana. Mais yo mtoza lokola bébé bazo peso ka biberon be bate ya ndeni nzamba wala kusema makambo ya makasi. Ndeni ko lakisa makamba makasi. Toza la ba lésité, toza la ba benga ngona lingala ni. Bato bolembu te. Na kansa da suki awa lelo naza suna mingi na kwa osala soki nzamba permettre biso vie na koleka suna sala video mususu pona yebisa bino ndenge nini nzamba Yesu Masia banda ko visiter nga banda na ki mwana muke peut-être bozolo ba muta zolo balo abimeli wapi histoire na nga pezali
na kobetela bino yango to partager yango. Merci Père éternel notre Dieu. Nzambe na lola mona bino. Nzambe na bino da lola a révélé bino makambo nyonso a révélé kingai. Po bato na tembe bazanga ate. Nzambe na yebisa bino nzambe alingi bino mingi. Boza bana na ye boza bakelamu na ye. Alingi te mutu na masumu akufa. Toyebi lobi na biso te. Bandeko ba pasteur o bobenga mate bo se repentir bo vanda pe bo luka place mususu bo banda kote bo yoka soni te bo bato bakoloba mukili tika mukile finga me banga tata na Nzambe bwaka bakisi ozwaki senga bolimbisi Nzambe wana limbisaka me yo soko sengi bolimbisi lelo te okufi liwa ekutio na mabe wana eza mawa pe pasi mingi eza mawa pe pasi mingi. Nzambe akuta na mutu nyoso to kolanda video oyo. Nzambe se révéler na mutu nyoso to kolanda video oyo. Na kombo na Yesu Kristo Masia. Tata na biso alingi biso mingi. Nzambe alingaka liwa ya musumu kite. Ba pasteur batei na Nzambe. Batei liloba na Nzambe. Bo se repentir. Bo se repentir. Bo se repentir. Tata Nzambe alingi bino mingi. Nakansa na suki apo na mukona lelo. Boti kala malamu. Tozala ready. To se préparer parce que notre Seigneur vient. Nakoloba lisusu bientôt te. Akoko yata lelo akoko yata lobi. Tomi senze la tango komi ya mabe. Iza su tango malamu te. Tole ba ko leksa batana biso liboso na Nzambe parce que mukile etika na sima. To botama ki to kuta ki yango to kende to kuta ngo. Ata soki neti Yesu ngone na yele le te bon soki si liwa ye ko kuta olelo. Liwa ebeta rapport ya mutu nyoso. E ko avertir yo te ki no lobi na oyepa na ote. Ozobima tozolala muka. Eza na ngolu na biso te. Eza na makasi na biso te. Mais parce que Tata Nzambe alingi biso to mipetwama. To tika mabe. Eloko bana Nzambe na kanisa tokomi na suka. Merci beaucoup na bino to bopesa batango na bino pona olanda message oyo. Bozwanga en considération pe na sengi na bino moko botu na Nzambe bokota na prière botu na kolobela bino. Akolobela bino ezala alerte. Merci beaucoup. Botika malamu. Loboko na Nzambe na lola efungola bino mispo bino moko bomona pe fungola bino mato boyoka. Loboko na Nzambe na lola e protéger bino boza la free et libérer bino na place bakangi bino na kombo na Yesu Kristo Masia. Bye.